bandeko, vous me sentez kolanda biso, vous allez brancher sur la 3W, radio-télévision les solo, ils allaient toujours yabino DSV, Diana, sous le foot de vos pertales. Ndenge to mesana kaka ko palola, ko gratter, to ko continuer kaka. Et pour le moment, na ko pesa moi annonce muke na baenyo, surtout baza ko kota na site ya radio les solo, ou baza ko kota ezali bloqué, mais ezali bloqué te. Le lundi, nde to reprendre ba masolo na biso. Bandeko o bakoy kolanda biso, bakoy kolanda biso na iTunes. Nde soki bakoti na ba option mususu bakoy kolanda biso, mais na site nde to zolekana te, mais na ba option mususu nde toza kolekana. Nde à partir à lundi, nde to zongeli ba masolo nyonso to. Ya solo bana mboka na ye lisusu liboso na bino. Et tant que mopanzi sango po na ko remercier soit kolobana bae banso bazali ko benga ngai po na ko souhaiter ba joyeux Noël. Ezali malamu mais po na ngai DSV nazali ko kanisa ba joyeux Noël to ba fête te parce que nazali ko tala makambo o ezali ko lekana na mokili oyo. Bande kona kati na distraction ya kolia komela, mais boye baka bien que troisième guerre mondiale ezali koya. Alors boye baka boza kolia bozali komela, bozali kosepela, est-ce que makambu ya mboka na bino mboka ya Congo ezali en ordre? Est-ce que makambu mboka ya Congo ezali malamu? Yango na ye mpamba te okotala na ba réseaux sociaux okomona bandeko ebele bazali kolakisa ndenge bazali kolamba na kati na ndako, ndenge basopi masanga likolo na mesa, ndenge batandi, mais tozali kopenser te ke kolakisa yango ezali bien. Est-ce que bandeko na biso na kati na Kinshasa na moment oyo yo zali kosala bongo bango bazali bien? Alors bandeko to meka kopenser lisusu na bango ba combattant, ba combattante, ba résistant, ba résistance, et sika oyo motonio surtout abenda mayele na ye. Balobaka na fin de l'année, ba misusu ba kokota te pamba te, et sika oyo makambo ezalaka ebele. Makambo ezalaka na fin de l'année, ba misusu ba kokota te. Yango na ye liboso pona koyebisa bino eke, bandeko ebele bazali ko se pumone, bande ko ebele bazali kozala ba problème na likambo o etali île de Gorée, ndenge ezalaki liboso île de Mateba ya solo bande ko ebele bazali ko betana makofi pe misapi pona kolakisa ba oyo bakei kuna bazali soit ba kolabo bakei koteka mboka ndenge ba o bakendaki na île de Mateba. Alors bandeko o bozali kolanda biso makambu ya mboka na biso ezali difficile na moment oyo biso ba peuple congolais to yebite soki to raisonnaka ou bien to raisonnaka te pona koya ko traiter makambu ya mboka na biso pona ko se manifester il faut to kende ko senga appui na libanda wana ezali kolakisa ete ba congolais na ba komi maturité ba congolais ba yebi makambu ya mboka na bango te. Bande konangai tozo kende na fin de l'année, ndenge balobaka fin de l'année, makambu ya kala, bolimbisi, totika makambu ya kala, tozwa makambu ya malamu. Ezali langage oyo biso nyoso ba congolais tolobelaka yango, mais soki tokoti na mbula ya sika, tomemaka makambu nyonso tu ozo tozalaki nango na année 2015, pe tokokota nango na 2016, totika makambu ya mabe oyo tozalaki na yango te. Donc na comprenaka te bandeko o balobaka ke makambu ya kala tokota nango na 2016 te, mais okomona ozalaki na ennemi na 2015, ennemi ana bokosolola te ti na 2016. Voilà makambu ya kala to continuera yango. Bandeko na ngai eloko na koyebisa bino na moment oyo ba politicien ba opposant ba sangani nazali ko interpeller ba combattant nyonso tu bana ya Congo nyonso tu tozala ini tozala liboke moko pamba te na komi komona na kati na ba réseaux sociaux soki côté ya baluba
baluba batie appui bakoteli Rex Kazadi soki komi côté ya Odombo bato misusu pe batie appui bakoteli ye. Alors bandeko na biso koma biso bana ya Congo tokoki kozala kaka na kobundaka tango nyonso tu tokoki kozwa temps ya kose réfléchir te to sangana biso nyonso tu eke to bengana monsieur Joseph Kabila na kati na pouvoir mpamba te yende mutu azali kokonza. Mais na tango oyo biso ba congolais tozali na kati na distraction okomona côté mususu basali babandi video ndenge tozali komona kolakisa photo oyo ezali na Kinshasa mutu boye azali kolabo côté boye pe bakolakisa Rex azali kolabo d'autre part tozali kokende wapi. Alors toyebaka na distraction oyo tozali kokende na yango na 2016 tokokota na les mêmes distractions nde Kabila akofanda na pouvoir. Ngai nazali ko interpeller bana ya Congo nyonso tu tozala na bolingo totika ko benga ka bato ba kolabo totika ko critiquer ba politiciens oyo basangani oyo lelo bande komisusu ndenge tomoni ba politiciens basangani komike na mutu boya zali na kati cela veut dire que wana zali pion ya Kabila lelo ndenge tozali komona ba politiciens basangani lelo komi front des citoyens et comme ezali bori ya Moïse Katumbi na balma, cela veut dire que yé mutapesi mbongo et pa balma nde balma baza ko soutenir front des citoyens. Alors ba congolais pourquoi tolinga ko créer ba problème et sika oyo lié to sala ini biso to sali ko bomana ba politiciens oyo bolimbisi bazalaki na mwa bobetani bazalaki na mwa mésatente lelo basangani basala front des citoyens biso moko tokomi ko diaboliser yango. Alors to lingi ba congolais basangana to basangana te ya solo bandeko wana ezalaki message oyo euti pa ndeko na bino DSV Diana sur le foot de vous pertale motonyo surtout zena mato ya koyoka ayoka pe 2016 oyo tokokota yango na bizale na biso ya mabe tokotika yango te mpamba te biso ba congolais to changeaka te mukolo oyo biso ba congolais to changer nde mboka na biso mboka ya Congo ke liboso ezalaki toujours ya bino bobo mesenu DSV Diana sur le foot de vous pertale moto toujours na kati ya bato bye bye.